Omoni oyega moto tikoloba journaliste yango omoni yo moko filmer bango ba policier bazana provocation bango moko bandi ko beta Mboti na balandi tindika merci déjà ndenge bozolandanga Christina Rajab na kati tindika merci na ndenge bosala choix ko s'abonner na kati tindika po ya ngonde memela bino ba information solo toza bongo na palais du peuple le les à jour ya investiture ya nouveau gouvernement ba ministre na biso ya sika ba ko sala na gouvernement ya Fachi le les am ko na bango ba ko investir bango toza pena UDPS parti au pouvoir toza na président sectionnaire en CL3. Oh c'est présenté. OK. Oui, merci. Comment nani papa? Bon comme on ngai monsieur Kala Bon Samuel, président sectionnaire en CL3 na fédération ya Changu. Papa, to sepeli mingi toza awa na palais du peuple bisika ba parti politique eza ebele. Nouveau gouvernement déjà ba ministre bazana kati kuna. Okoloba nini par rapport ya gouvernement o ya sika? OK, madame na koloba boye pour na gouvernement ya sika. Nazo assurer ba congolais pe nazo ba ministre gouvernement ba siko ezali pona mabumu na bangote gouvernement ya siko ezali pona peuple parce que mokonzi na biso lobaki peuple là na centre ya makambo nyonso nde na assurer ba congolais nyonso ke base la sur na gouvernement ya lelo et surtout bana UDPS mpe ba ministre ya UDPS bobi ke biso UDPS to bondi 37 ans pona kolobelaka peuple nazo pesa un conseil ba tondisa mabumu na bangote musalo ba kosala ezalaka pona peuple. Akoyiba poto yoki population ya libanda balobi bazali lisu likolo lisu akoyiba na gouvernement Fachi bakangaye basambisa ya zongisa mbongo na kesa leta okolobani na koloba boye parce que wana ezali devise na biso na UDPS devise na biso ezali état de droit o nyonso akoyiba ezala mwana UDPS ministre ya UDPS ezala ministre ya parti politique nyonso fo bakangaye photo déboulonné pour que batu nyonso basala lisusu mabe wana te parce que mabe wana yosi umeli banda Mobutu ti Kabila muto koyiba ndenge ya lingi mais na ko assurer ba ministre asiko soko yibi ozana isika te na gouvernement oy esika na ozana makala. Voilà cher internet mo ya suka pona ba internet ba bazolanda ba balingaka parti DPS pona internet nazo yebisa ba combattant na biso bazali banda mboka pe ba bazana kati ya mboka bazala assurer gouvernement oya UDPS oya Fachi et ko sala makambo malamu pona peuple congolais pe nazo assurer mikili nyonso ke no Congo ebongi parce que mokonzi na biso petit diplomatie ya likolo misale ko ya bebo eza na muto kozanga musala te tata musala mama musala bana misala ya liboso bomoni gratuité ya enseignement na base et monani pe na ko assurer ke bisika nyonso mama papa azana ki na Kinshasa akende na école officielle ya l'état akomisa mwana bakosa yete bayebise ke place facilité ceux qui place facile ayebisa directeur ou bien préfet que y pesa rapport na EPSP parce que l'état ndé muto ebiso ke non bana baza suli banda te pour ceux qui akuti bana libanda ba kanga biso ba parents ya ngunde na ko pesa conseil pe na bato ki peke ba tumiso alo balanzela ke parents o akotinda mwana école te ba ko kanga ba ko sambisa est-ce que ça solo eza ya solo parce que biso to lingi to zongisa Kongo yo ndenge za ikala bano bazana na nzela na basinga mbongo ba chèque wana ba sala cirage ba tekara ba mai banguba ba roza isu na nzela te ba roza isu te na pouvoir na biso mutu nyonso kozana musala mwana na musala mama na musala koko na musala makambo yesu ya bana bateka ekoza susute parce que biso ba congolais to komaki net bato ya pamba mais to lobaki ceux qui tozui mokonzi ya solo akozongi se valeur ba congolais siko avec Fachi valeur ba congolais ezongi to komi bato ya kobanga mokili mobimba. OK. Merci na babonné, merci na Rifin qui sombe Papi Geli, merci na Malela de London. Bomoni ha. Ba bomoni kuna yango tocholoba. Tochikoloba. Omoni oyega moto tochikoloba journaliste yango omoni yo moko filmer bango ba policier bazana provocation. Bango moko bandi ko beta
Nini au juste zanine. Au juste zanine. Côté banda lo ti lobby ti mukolo yeto moya. Sigo au juste zanine on te comprend. Juste zali on aime na mitso. Mato c'est il faut retour. Oh papa. Bango c'est ma bête. Le retour na bango. Le message pour retour. To so nyonga. Pose à l'aise. Biso ata ko ba yende ba pas comme. Donc tu oki bakangi bato moto kuna. Le côté déjà tala batiki bango. Bango ba yebiso. Bako kala bango kutata combattant moko te papa bana yo. Côté PPRD bazaki na makambo na bango tango bando sala to bando yebisa bango bana mboka Kongo eza mboka na biso bomoni ndenge mboka ezokende Kabila tiki mboka na libulu moko libulu ya makasi mais fomo na mboka atombola mboka tozala bomoko to benga na régime ekende tosala makambo ya bien bandeko na biso wana bamona mabe soki bakeyi bapesi bango 2000 francs 3000 francs bamoni lokola vie na bango ebongi ti lelo 18 ans Kabila sali ezana bato PPRD mususu bazolala na basalon ti lelo ebele bazo na kati ya basalo ba miyibi mais ko bato bango ba yo chala biso mulunge aw soki to moni mulunge biso na bango fara to ko banga bango te banelo ko sala biso te ozoyoka biso nde IDPS to banga kate to bundisa bango bazalaka na manduki bazalaka na biloko nyonso ezo sala nga pasi komona nanu bandeko na biso nde bazo kufesela nga mai na misu na ko kate mais nzambe yemo ko ayebi mabe bato nyonso ba pays wana basala ka biso mais bakobetelaka Congo yo maboko avec na mwana mboka Félix Tshisekedi na yebi ke Congo ko koma likolo ebele wana bakolula Congo oyo ndenge Tshisekedi ayebisa ba européen bokotalelaka Congo na fenêtre yango tozokende Congo ezo changer lelo gratuitement ya enseignement asali combien de mois mitema mabe ya bato wana 18 ans bako kovandisa social le peuple congolais te ozokuta bambende mituka ya minene okuti bakimbuta bazotambola bakala minene mais peuple pauvre bazo kata sonité pitié vraiment mawa pona bango mais son les okanga bango tozala bango to kotikela bango tante PPRD MF ba base alukela ki makambo pa ya bandeko ya FCC. Merci na yebi ke nazalaki na katikati ya makambo yango bango jamais bakoya biso na bango to sangana to chana drapeau ya bango na yebiso place moko non ba drapeau na bango ezana makila jamais to ko sangana basala côté na bango biso côté na biso etali yewana etali biso te PPRD to kotikala koyoka na tata mkolo yeso koya e kotikala ko simba tam mkolo moko te loba ke baya na permanence bafukami basengi pardon wana tolimbisi bango mais en tant que besoin ndima mabe na bango basala biso te to kotikala konyoka na te pour na nyao. Merci avana banda na pesa na numbote na bafana nga tu balandaka nga libanda mboka mukusa talo yeyo soda du peuple yeyo dossier yango tolobela ba makambo yango omoni biso tango tolobaka boy o tolobaka makambo ezoleka na kati ya mboka na biso toyebi ke mwana mboka Félix Tshisekedi le président de la République atiali biso état de droit makambo biso tozosala tozotia pression na bamiyibi oyo baza na kati awa bayeba ndenge kovandisa gouvernement mpo makambo etambola tala ndenge mboka ezotambola na souffrance ya makasi peuple congolais azosouffrir bato baza na kati oyo biso tovote bango bapesi biso te eloko te mais tozoya awa mpo totia bango pression bayeba ndenge kovandisa gouvernement tozomona sikoyo bapolisier na mita oyo kobotola bato bamoto bakangi bato bakie na bango eza état de droit oyo biso tosengaki te soki tobandi mobulu awa IDPS asali boy IDPS boy IDPS azaka moto ya mobulu te tozoloba bamirespecte bango moko ava biso tobande bango biso toye awa dossier ezaka moko mpona gouvernement na biso
oyo aza mwana na biso liboso ya gouvernement ya Félix Antoine Tshisekedi premier gouvernement na ye il faut to soutenir ye to la kisakete to lingi gouvernement na biso et ça là peuple congolais azala bien to komia wa to kuti ba cheba yo moko zo mona ndenge ba bloquer moyen to kota na kati ezate toza libanda tozo baluka na ba moto na biso to sala ba carnaval mais loko ni netindi bato wana ba yokanga ba moto bakende nango ce n'est pas bien makambo yo tozo boyango soki Kabila amema ba makambo yo eza turu Kabila te eza turu mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi président de la République aza muto ya état de droit il faut balanda makambo ndenge ezoleka mwana mboka. Merci pona eloko wana bakongolais balakisi mécontentement na bango ezosala biso pasi na mboka na biso Congo po makambo elekaka kaka na mboka na biso ba Brazzaville baboma biso awa Kabila na pouvoir aloba ta IOT to revendiquer tokanga ba Brazzaville biso pe to sala action to mona kanyama protéger bango lokola bato bakelola bazo kende ba réfugié ba chali bango ba bis mais ba congolais bazo ya lokola bantaba mais to komi tour ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi makambo esala mini sous na Afrique du Sud eza bien te bandeko na biso ba West Africain ba yebake Congo oyo et contribuer pe bolamu na kati ya mboka na bango Seri Nelson Mandela zaka na prison Mobutu asala discours aux États-Unis pour Nelson Mandela tala reconnaîtra bolama Mobutu ayati na Congo bakutana na Mobutu na Goma tokoma batu moko lelo Kongola kolongo avani na Afrique du Sud bato Afrique du Sud balongo pe baye awa mais pona nini bango mwa dossier ya mutu moko bakotisa ba étranger nyonso tu koboma kotumba kosala ba n'importe quoi ce n'est pas normal. C'est pas normal. Biso to tira ba étranger ba na kati ya mboko oyo ba kutuna mikanda te bazo tambola par-ci par-là to ki para bango te est-ce que biso to bazoba toza basi na bango te biso to na droit to marcher to yebisi ba policier na biso tellement bino bo sepela kandere ba bomaka ba congolais bo bino bo tikala bo mikosi tout to ko tika bino te to ko zala na bino kusiku boke baka na bino boye loko te la ville a beau il va marcher ça la marabout congolais va protester pour la droit là-bas. Mais ya gouverneur ngo boni teke na ba pays mususu batu batamboli wana eza lokola ela kisa lokola makambo esala malibanda mboka biso to sepeli nango to ko sepela nango te ata ba bomi congolais moko asa congolais il faut to moni chef de l'état na Malawi garçon balinga ba pande wana mais tala chef de l'état sali déclaration na moi minute muke batiki garçon wana mais peuple bato bazo ko na Afrique du Sud siko bazo lo banini to tala kana misu tawana to suta lekida tawana papa il faut fongola ka misu o eza peuple na yo to vota na mutema mobimba pona biso papa ko chabiso mu Congo te tala biso ka ndengo bando biso na permanence papa contrôler mutu nyonso aza congolais papa contrôler biso base na babereru to na chaleur owele la ka nini boyebi dossier ya base na PPRD oyebi biso bakor na bango wana o basinya wana ezaka accord ya mokonzi mboka na Kabila biso na PPRD to signer accord te soki bolingi to yoka na PPRD ya pe na UDPS to signer accord basengi biso pardon mwana mboka ozala kati ya mboka oyebi makambo PPRD asala biso jamais tozalaka puku na nyau na PPRD aboma biso atumba biso na kati ya permanence bato bakufa ebele tozana eloko kobanga te PPRD bayebi ke wa mbote papa si bon merci biso doza ba combattant IDPS to utiliser mérite oye vraiment awa na parler du peuple pour na comme se manifester ma joie na biso na premier gouvernement ya président de la République monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo to ye to uti vers kankokolo to zonga to komi na ante to moni jeep ya munene ya jefanga ba soda telemi wana na bato belé ya PPRD na sima na bango bazo protéger ba jeune na PPRD na sima na bango ba ya ko menacer biso bato IDPS ba ye bakangi ba combattant mi balé ba to ba moto to landi poto tuna ba soda ba to ba moto pona nini batindi ba jeune wana PPRD ba ya ko menacer biso banda baninga biso mususu ba combattant ba ye ba bandi ko bunda na bango wana ndo moni bitumbe bandi wana jipe kimi ba kena ba moto na ba jeune o bakangi nde ba kimi nde biso to za to ko telema bakena bango na minute pona ngai na Congo oyo
président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo a formé maintenant ma militaire na été ba soda tu bana Congo ba soda Kabila biso na Congo to na soda te soda nous to mona o ya Kabila to sengi na président de la République mais c'est Félix Tshisekedi Tshilombo to senga na yo c'est la biso recrutement ba soda ya bien na mboka o to na poste to mona bilonga ba soda o te foto benga biso ba combattant yo to koma ba soda ba mbila o to na poste na bango ta la kati ba ko disi ba ta PPRD mais biso ba ta IDPS ba boy biso to kota na kati. Donc, le PPRD, na PPRD, les policiers vivent dans PPRD, biso ba IDPS, bana papa, boy biso ko tanda kuna biso. Parler du peuple oh, eza ndaku ya ba parlementaire te, eza ndaku ya ba député te, eza ndaku na biso ba peuple. Dona droit ko tanda ko on, et nous sommes lignés. Eza te individu moko lelo comme yake, ba kangi ba oyo ba ko te, ba oyo ba ko na boy loko wana. Merci mon. Mbote, mon frère. Pour Nangaï, eza esengo mingi. D'abord, IDPS vivant. Viva! Ngai, c'est les trois. Président. IDPS viva. Bana c'est les trois viva. Toza ba combattant. Awa tozo le bela pona likambo o ezota la kaka sécurisation. Sécurisation ezate nakati ya baninga. Désordre eza mingi. Tomoni ezo pesa biso mawa. Mais tozo mona ka côté ya la police. Toye ndenge toyaki. Po ba pesa biso place poto vanda. Bakiti evanda ki pamba. Net 200 kits. Bayibisa ki biso ke boko vanda wate. Biso na cabine nyonso ya ba chef de parti. To telemi likolo ndenge to telemaki moy ebetaki biso. To leli mingi to le bigete ndenge babanda ko sala na moment oyo. Déjà tozo landela bango to landele bango. Toko kanga bango mais to kangi bango. Selon comportement na bango. IDPS vivant. Ndenge tozoloba pona comportement. Comportement eza normal te. Suivi eza bien te. Sécurisation eza bien te. Tozoloba kaka likambo oyo parce que tozomona kaka baninga bazozo kisaka ba mususu ba pota. Ba mususu bazo kima. Ata agent de l'ordre a telemi pona ko sunga pona ko garder azotala kaka ndenga azotala kaka. Merci. Voilà bandeko batali bino mo bomoni na bilili ndenge ba combattant na biso ba sepela kite ba siliki par rapport ya la police ndenge ekomi ko boto la bango ba moto na bango ba bien na bango to éviter police ngo ya mboka na biso ezana pona ko protéger biso population na biloko na biso bango ba komi siko ko boto la population biloko na bango ba combattant belé ba sepelite ba siliki par rapport ndenge police a boto bango ba moto bazo boka ba gaz donc to moni awa désordre pekara libanda palais du peuple to éviter police à ça pour protéger population ou bien pour boire ba gaz pour pelisa moto ou bien ezanine yanga bomoni ba combattant ba siliki et puis ba parti politique misusu pe bango pe ba siliki donc mbutu ah ezaki donc opesi mbombo aboy ba gaz et pas la police ko kanga batu en désordre donc ezaki un peu compliqué mais to sali quand même le nécessaire ya kozwela bino ba image ko lakisa bino makambu ndenge ezoleka na mboka na biso en tout cas makambo nyonso il faut esi la pour gouvernement ya sika bazana 4 jours na bango journée à ko investir bango po ba banda siko musala bien makambo abo vraiment il faut esi la même na la police na biso il faut ba améliorer na bango ba améliorer musala bango ba ko protéger population ba yeba ko sécuriser population et ko sala bien na pesi mboti na batutu o balinganga ba op balinganga te ba boss nanga malele de London les champions sponsor na pesi mbote na Lucas Taya Jésus moi na Londres Pablo Masega bio na pesi mbote Anya Muzodi na pesi mbote merci na batutu balandara biso pour continuer ko s'abonner massivement na kate ya tindika et ça la biso vraiment bien voilà bye merci.